Na soutenir Pasteur Léopold Mutombo na mystique wa salara na mystique wa imagine wana oui a continuer yango commissaire Bilo na commissaire Bilo na nzoto oui net nazo lancer message moko na journaliste mingi na landaka Karine Mokonzi ozomona donc c'est une fille au azan étoile mingi. En plus, elle a une autorité là où elle est. Donc, le mal est que Azasko combattu. Il y a des gens qui sont à Caracas où ils sont protégés. Mais Caracas n'a pas vina ba combat azan spirituel et Caracas n'a pas souko protégé. À la langue, à reconnaître plusieurs problèmes. Aux hommes et aux alabientés. Donc, et ça sera mieux à se concentrer. Aux hommes azana mobile ou azui sika. Mobile wana azana ba idée à malamu. Mais c'est juste entourage à mobile na ye Dondi Angel ndé bako baby samakambwana. Bon maniqué d'abord na ye bien hanté bon voilà donc maniqué koloba maniqué c'est la première fois na oka combo na ye biété on a quelques-uns journalistes na ye bi bon mon natie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Après avoir défilé là-bas, c'était Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température et na mopepa sika ya tobina Congo Température et na mopepa sika. Toyambi maître Ibrahim Kaninda aza musulman. Asalara moins mingi donc yemo lobango tout au long de l'émission au maître Ibrahim Kaninda. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste Jérémy Luemba. Bonne santé. Oui, santé Zakimia. Bandeko Bamonio très sérieux, très calme, tu habité aux maître Ibrahim Kaninda, c'est vrai, mais tu peux définir un déni. Ouais, maître Ibrahim Kaninda, bako définir étant qu'un jeune garçon, jeune moi là moi moi loisir, moi makambo belé, mais basé pe mingi côté spiritualité et pour y faire partir na parcours ya biso ya vie na kati ya mokili awa ne toyela ki na kati ya mokili awa toyela mambo ebele mais vraiment mingi soki nzamba tshepso na kati ya mokili awa eza tshepso na exercice uniquement ya ko adorer donc je suis un jeune na lela pe makambo tout ba jeune ba salaka nga pe na salaka ngo donc mais moi quand tu peux face benanga eza ne makambo spiritualité ne yango to se bazaka donc rien n'empêche que aux ana musala moko ngo engagé nga quelque part na salelo na tekelo na boutique donc je peux le faire parce que dans un moto donc la spiritualité marche avec ce qui est physique ce qui est que ce que homme spirituel ne au côté kango baté ne ko salelo côté donc voilà. Très bien dit donc face caché non ton pour ça face benayo aux maîtres spirituels. Yo salarani au fait. Concrètement salarani musa no salana monde spiritualité. Oui, en fait musala na salaka pas nzambe. Donc on a employé oyo employeur nanga eza nzambe moko. Donc ce qu'on a quatre sa compagnie na biso vraiment nyonso salama nango. Ozomona donc nyonso salama nango il a na permission ya nzambe donc sauf kaka na permission ya nzambe so nzamba boy ke lokana lelo patron entreprise na biso boy ke lokana bo sala ngote ato matio kiti ato ye to banyo sengelo botaka ta to ndo sengelo loti lobi tema ke ye mukola entreprise au botaka te donc tout vraiment ça s'est fait mais na lobby bien batubo landa malamu parce que lelo en fait dans monde na biso comment mon mutaleki j'ai la capacité de faire ceci cela voilà moi je suis comme ça mais awa tu ko ibisa bino ke tout ça en compagnie ya nzambe premièrement et deuxième point est que nyonso to salaka on a permission nzambe parce que moi je suis juste un simple travailleur na kati sa compagnie abatu donc na salaka loko so mtaye pananga sayelanga dessin mo bono na otuna chef nangai na sayela muto dessin olobindeni c'était sala na sali ko sala te na sala te zomona ye pe siko na makasi na adota biso moi quelques serviteurs oyo
apesa biso bango soki ndeti musala ne eza ke mutu mo aza libanda et soki to sala ya aza libanda to tinda bato na baza na capacité ya kokende na moi vitesse wana donc voilà. Donc bino ndi bo pesa ba pasteur mususu bazo bima mikolo na ba prophète banguya ba pouvoir. Bon, ce qui te coquille un peu ko bongisa mukie et prophète azali susute depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dernier messager donc ba o tout batikali ba za juste batu au moni dernièrement tout au monde lo mo sala ki maki buzz en internet elingi matisa et kitise balusa batu ezali maloba ya ndeko na biso Roger Baka ndenga parla qui sur maman na biso Olangi qui est à monaki prophétie mutako kufa bon Dieu parle tantôt d'une manière donc Dieu peut parler à na mutunyo so ya lingi eza na mutakuti za mutamasanga dia nzamba koloba donc cela ne veut pas dire que yenda tomba mi donc pour na koloba ndeti kopé ça osa ko soutenir ba pasteur omoni na 4 entreprises nzambango eza pena ba cop muso ya na ndenga se ozomona mutu mo présenté par na yo te tala bon toza te telemi to loba omoni te mamso esala marango mais esam na ndenge mo okulu dimba na ndenge assez comprendre pasteur paleki salpe maramuna ye bopese pena kisi quoi. Bon kopesa ye kisi c'est trop dit parce que moni lingala tango lobi kisi mutamoni ke bwana baba ndoki boye donc voilà. Qui cité mais que c'est moi tactique de jeu ndenge makamango et évoluaka parce que tant tu as abonné mukili moto azalaka doté na plusieurs esprits au bazar entouré par naï donc c'est juste que muto yeba à comprendre qu'est-ce qu'il fait pour nina ko sala paix pour à réactiver ba entité wana vu pe biso sous ba jeunesse ba jeune boyer c'est vraiment difficile moto c'est vraiment difficile moto à comprendre ba entité wana facilement parce que tu as là les lots ok soirée les lots ok bar lobby ok taki boye bantité na barolemba il faut ya obando ça souvent exercice mo boye mais nzambe tango doté mutu ba esprit wana soki ndeti yo ye musala mo batali ki pasteur bon terre bo ba ko activer o babengaka Karine nayo et puis obando sane musala eza na mamba ki cité mais tout le monde tourne yo ba fille belé bana basi belé loja bango bara rosenga yo pouvoir ya rozomi ba les belé qui c'est ma bota toneni. Oui, autour de moi, il y a plein de filles kakate et zapina bana mibali en fait et lo nyonso eza na importance pe valeur nango donc bon wana ndeti na ko dévoiler vraiment na mozindo makasite parce que eza na moi makamuso to balingi bayi baba comprendre. Oui, bato balingi bayi baba comprendre oui omoni ndenge so lingo yebanga peut-être au monde nga ton nazo seka ton nazo sekisa batu parce que na sekisa batu pe mingi donc on ensemble va blague nanga mais ce que comme ndeti marambo 4 ya boîte je peux pas passer par ici pour dévoiler ça parce que babenga rango nara babenga ngo asrar. Donc on comprend asrar vient du mot sira donc sira il a accès secret donc eux ça secret ils a deux personnes ils a pacte nga na sena marambo nanga même ma mère wa botinga roye bangonde même muto pe o nga pe nazo zal anaolinga za pembe na ngana même yemo pe aomiye belo ni na olinga ta za pembe na nga donc ozal sera bato na pembe na nga eza na importance ya moi ma réalité moko vraiment oza pencher mingi na partie spirituelle donc parce que moni motunde toza boye faut linga na vie ozala na ba travailleur baza spirituel ou ba travailleur baza physique neti master na nga Shadrach disquared aza pena ba travailleur bazali spirituel aza pena ba travailleur baza physique akoza pena moi simsuso peut-être akabela ke mbongo aza travailleur na akoza pena moi simsuso aidaki parce que la ke bilamba akoza pena petit nemo batinda kai parce que c'est un garçon il se débrouille dans sa vie et kolinga te ya fandi bona moi ba mona ke na moi zo tambola zonga matabo non c'est pas bien surtout de ces basi to apprendre que basi mingi ya poto bino bo sa ba kisi ko aider ba jeune garçon ba kangara bango donc kangi moi c'est comme ya éternellement. Oui, en fait, kokanga moi si moi vraiment j'encourage ça na lingaka boya ngote vraiment moi tous les garçons au monique moi si eza même papa nanda ko libalo moni maman comment tinguza muto parce que na poto tu vois dans les pays ya bamindele balinga ko détourner culture na biso nous les africains on a culture na biso femme il faut à la soumise mais na libanda est-ce que komara
tu vois. Donc comment les contrôles moi c'est comme côté les mais là soko simbien non la police qui a fundi voilà patati patata. Donc voilà pour nous biso vraiment tout soutenir batu tout oyo ba au moins que moi sinozo yunga na mukie papa ko umelatie benga basalelo makambo mère afandi wana na base batu basala ngo c'est pas pour plaisir basala ngo pona ko battre la honneur. Moi si eza norme te moi ça za na mibali mibale zemi ezalaka ya mutu moko yango moni mutu mususu olinga kosala nini na katsa bolingo na ye alingi ke mwasi azaka ya ye moko nde okomona ke asala nini azwi mwasi wana mais basi lelo omona aza na mwa tonton Gilles na ye ake aluki mwa Marius ake aluki mwa Selo Scram Goga na artiste ozomona ake aluki mwa ba pembeni na ye po baedaka ye yango soki par exemple grand frère na nga na linga mingi na bengaki président Gilles soki ndeti amoni ke te mwasi na nga boyebobo ayeba kokotele bord afandi wana c'est logique vraiment na miso nza. Et donc soki mwasi peno travailler bakangi do na mbongo na ye na mituka ni toko maoliango. Oui, pourquoi pas au Comaroliango? Faut bandoliango. Eza vraiment ya yo. Donc eza vraiment ya yo. Donc eza que etika la ya mutu mususu te moi ça comme soumise pas na ndenge nzamba sala. Au moins lelo na poto nga na yebiso. Tuna bat ba utaka poto ba yebiso. Biso toza to voisin na ngawa. Président Gilles Bassois ayebi. Ah biso fani bo beto petit na poto moi si basaka na anete. Si tu blagues j'appelle la police, arrêter. Pour arrêter tout ça, il faut bloquer. Oui, pour arrêter tout ça, vraiment, il faut que vous soyez au mère wana mère atikali yayo personnel. Donc, on bouger. Donc voilà. Alors, ce qui se passe dans le monde de l'église, le pasteur, ça va miracle, ma goro do toujours on alimenté par le Paul Mutombo, ba Moïse Mbi, ba Gégé, Mbama et consort. Dans le monde na bino, bon on est. Bon, voilà, vraiment, on a soutenir. Pasteur Léopold Mutombo na mystique wa salara na mystique wa imagine wana oui a continuer yango comme ça bilo on a comme ça to bilo na nzoto oui mais c'est mieux le quoi la meilleure façon que ça les années et ça qu'on ramener peuple de Dieu na connaissance spirituelle yo ko linga to tika la maître yo moko batu ba ya ke pana mi sa ma gogodo tant misum to les gros godo. Et là, les gogo déjà spirituels, mais au faire paraître en physique. Et bien, le mouvement est kolongola et le goza est bombami comme si on a molli mobo, comme si on est toi palpant. Et parce que ça n'a risque. Yo monika les gogo de bimio nanzoto. Au CP lobby pasteur na biso mo ebi ninyo na simana. Éviter, on a vraiment la soutenir pasteur Léopold Mutombo mais pour nangai ba meke un peu ko expliquer pe bandimina bango clair au moins mamuto sala ka eza boeza. On va passer ça bon formule. Oui, il faut que pesa mutunyo zo formule. Mais pourquoi yo rolingaka ba tuba dépendant na yo? Ndo moni mabe na biso ba chrétien. Il y a za leader. Oui, si qu'on a maman Nzambe tout ça qui leader te. Au moins ni tipso to ba to ça ba maître, na za maître, mais to na maître les biso nyonzo za Nzambe. Ozomona parce que ndeti nga boye bon mamle pour la sala na mona normal. Moi zimbia yemba gege abenga mutu ba sala bo. Je trouve ça normal. Aza mutu. Moi li bato ko babande ko condamner na ndenga tsa signe ya Égypte na kati église na e. Peut-être eza sujet na bisoté. Donc monda atsa ba biloko na. Au mona ke ba biloko na kati après bato ba tira attention na ngode. Mais eza symbole mobimba. Au moins forme oh Léopold Mutombo ton église na e. Bato be boye bien onde. Donc eza signe mobimba forme wana parce que les loyo au moins élimination eza ka te mutu face à la même marque nango fo ndakuté mutu msa ko sa élimination bakotongi église normale mais ba tie symbole élimination à partir toiture na bango eza da symbole. Parce que spiritualité lingaka kaka justement eloko mo boye ya physique pour ezo rentrer nango. So kaka ataba salebino toiti mona forme ya pyramide oza pyramide recommandée par les Égyptiens. Au mona que directement boza connecté. Eza ndeti nini ngana linga za connecté na réseau na biso mboka par exemple au Tigo. Et si finalement nazo ra SIM na tien appareil
Tigo kuna basani ba moninga tous les appels na benga Tigo bandozot eza ndenge mo pena mo église ba bâtiment ba tonga minene wana o mona mutu muso tongi bâtiment mutu muso tongi église na ye mais na cher tozana ba pasteur ebele so tozi ba ve na biso ba Marcelo Tunasi so otali na cher na ye ti aza crédible ba ndimara ye batu bandimara ye mais au mona juste cher car a tongi peut-être des connexion mobimba mais to lobite que bato Marcelo to lobite que pasteur Marcelo Tunasi nde azana maramwana mais to lobi juste cher mutu muso kotala ka cher wana ya pamba ne akemba la moko sokozui notre frère Moïse Mbi que j'aime beaucoup na maté un effort il pena té ante mais il enseigne atangi sa bato il suffit fanda au comprendre ils attendent ba pasteur mususu to mona ba fena mususu ba baraka mogisho il est là tout le temps dans la télé faire des miracles ou bimisimbongo ba walé ça ba walé ça faire ceci ouais rabik ouais rabongwani bon on est là pas pour chanter des trucs comme ça on a besoin il y a peuple de Dieu et arriver à comprendre Nzambazanani. Donc dans ce sens là. Ok, mais tu occupé ba combo na ba musique, bazo imbayo, bazo boko na ba mingi na ba chroniqueur internet hein. Tu auras comme une émission avec Karine Mokonzi, tu auras comme une émission avec Glorio Langi. Est-ce que par rapport à vitesse âgée, vous avez une connexion na ba chroniqueur internet? Bon, au moins, toko koloba oui ou ça toko koloba pe non et ça cause la communication na bango oui na zapena communication. Connexion spirituelle aussi mba bango. Bon, connexion spirituelle ko simba ba journaliste au moins na loba ki wana ezali face B mais caché. Zomona donc on les a face B mais caché nango mais baza na bango ba auto sala to travail na bango pe baza ba pe na linga pe ça conseil mingi naza net nazo lancer message moko na journaliste mingi na landaka Karine Mokonzi ozomona donc c'est une fille au azan étoile mingi en plus azan autorité là où elle est donc le mal ané que azasko combati yazo kansa azan na Caracas ezo protéger mais Caracas naie vina ba combat azanango spirituel ezo koka et Caracas naie koka suko protéger été à la langue à reconnaître plusieurs problèmes ozomona et ozala bien té donc et ça sera mieux à se concentrer ozomona azana mobile wa sika mobile wana azana ba idée ya malamu pona kosala epa nae mais c'est juste entourage à mobile na ye Dondi Angel nde bako bebisa makambo wana. Tant dit Caracas à Karine Mokonzi, notre monde m'a dit dingue ou bombaré. Bon, ceux qui Karine Mokonzi n'habite soit contact na dingue bon là moi je sais pas na dimite que dingue mutabombaga. Là lui là c'est notre vieux l'autre comme on est na mabo qui n'avait na biso muyombe gauche donc voilà, c'est un vieux on est là, c'est un vieux pena on lui respecte. Tout le monde est dingue intronisé na ninga kisi. Bon, et dingue ko introduire na monde kisi même nga na ndimite que dingue ko introduire. Même ngane na boye na ndimite c'est juste au moins mutam ta en étoile na ye. Moi même so que simba kisi. So que étoile no eza na makamwana te o kukate. Ngana na masa na ngamo bo Marius. Asala ba panneau. Ata za ndenge nini. Mais soki ozana makamute na nzoto na yo ata ba peso kisi yango et ça le monde au tali ben na miroir moni ke Karine azana makambo. Oui, Karine déjà dès le donc azana eloko na nzoto na ye eza kisi te eza ndenge na ye baza bato yo baza bato bazana ba étoile la moto ozomona ana étoile la moto donc soka lobby mode de bayoki ozomona au moins remarqué par toi Rosala c'est lui aza mener âgé au moins ba tout basala ba chantage na internet donc ezate pona ko komisa pona ko faire voir non je parle avec plusieurs bateaux mon scota bato nous basala ba chantage na internet mais lui il est là quand il parle tout le monde se rabaisse ba tout faut ba kota mai mais bon maniqué est-ce que tu peux maniquer na miroir. Bon, maniqué d'abord na bien hanté, bon voilà. Donc maniqué koloba maniqué c'est la première fois na oka combo na yebité. Nga ezana quelques-uns journalistes na yebi bon ba. Dire na tenka combo monita na miroir. Bon, comme on est dans miroir, première fois qu'on a combo na mon ndeni. Faut ça se tempo travail. Faut na zo na mon na nous boyer, mon idée à mutu. Mon temps le lo na kin soko lobi combo Karine, c'est tout le monde qui le reconnaît. Soit un combat Olangi, tout le monde, soit un combat Jérémy Louemba. Et ça, mais quand tu cites son nom, directement il les reconnaît. Tout le monde va. Donc voilà. Alors pour mettre fin à ces points,
balobi que yo aussi mi ba filming internet, c'est vrai qu'on bengi on face caché au rôle bangoté mais nous collaborer na bango il paraît ba musu pour kangela ba basi na poto. Il paraît ba musu na kangela bango basi na poto wana ya mibali mais na kona éviter so na kangela banani bon je suis pas là pour dire que na saïla mutubo na saïla mutubo na spécial mutubo. Donc c'est pas ça notre but de l'émission. Donc notre but est ça, tout éveiller peuple dédié, tout la moussa, surtout culture africaine, tout bon sango te batoisa libanda mboka. Yo sala magie, maman nzambe na katinde. Oui. To pesa bato ba aya so ba aya. Même makambo magie wana, même makambo magie, ezana eloko te mutako sala ndeo maman nzambe. Ozomona. Donc ndeo maman nzambe ko sala maté. Yama mtoloba même na maître Issa Mange Dorsi wana pena ndeko nanga ya kati quel que soit bato alobi ndenge nini donc wana pena da ndeko nanga ya kati donc voilà koloba ke bako sala bato magie c'est un peu trop dur ozomona biso to travailler na makasi ya nzambe. Il y a rien d'autre que makasi ya nzambe kaka. Mais avec beaucoup de formes tout le monde a pas na bino ba jeep belé ba voiture belé est-ce que ba femme d'affaires ba homme politique ba lukayo. Oui, quelques-uns pe bayaka na makasi ya nzambe bayaka pe ko luka biso to sololi pe to zupe moi compromis à makambo mais politique pe ya mboka na biso avec les hommes politiques pe to solana bango to meka ko faire voir bango ozomona donc c'est ça. Par rapport à bloko banganga musu ba sala to zuko ba to ba mort ba simba équipe mboka ba simba leopard ba vita ba imana Maman a simé qui peut m'bocater. Ok, qui nani, vena biso nani, Yandre Kimbo allé au sommet notre gouverneur. Ok, ne a silika qui était maman aller $200,000. Pourquoi? C'est mon rababa. Comment que c'est pas black? Il faisait ça, mais après un moment à Tikinae. Moi, mon na binu azar même la référence, hein, à saluer belé. Oui, maman a salué belé. Mon taro kobo ya azate. En fait, na monde na bisote. Au faut que on est dans le monde na bango ngana na monde mo denga zara awa na ba goganselo scrum monde de spiritualité na monde spirituel kocha biso pété na ba mormo dimanche na habité so moment za maître spirituel na habité so sala spiritualité na biga ave na biso ba tolba sala match babi gaza pe commissionnaire banganga bon babi pe gaza commissionnaire banganga ndé na yo kaka yo sala nini concrètement est-ce ba roto une équipe to na orchestre pour matisse orchestre. Bon, coach na orchestre ko équipe ezaka na makasi nzambe. Ngana biso nga sala na entreprise nzambe. Na ko se loko nzamba boy, ce qu'on a ça ne yebisanga. Non ça ne son nzamba boy. Ngana so va permettre beaucoup matango. Est-ce que son nzamba permet est-ce que ngana matango so ngana ozobata matona ko nzambe tango sala makamu nzamba za la raté ou pesa ba mungu ou pesa ba mai. Oui, na pesa ba mungu na pesa ba mai parce que ça recommandation à esprit haut tozo tinda. Ozomona ceux qui ndé tozo ça la science ya bandet wa tolobara bon biso to benga ngo jumjumi donc so ça science ya biloko mo boy so ko recommander ça la so babaki sadaka na esprit babaki salabo au pesi ba esprit sadaka parce que ça loi nature au pesi bango bake basali musala na bango so ke babiki ezwama ipesa mutu eza mabeta mais tozomona pe tona kishasa mona mutabe liboma o asimba ki ba musulman ezara nini. Bon, ezaka nde batu balobaka kala o ba maison ba bukaka bango biso pe nde toyoka ka bongo maintenant to mona maison monte ba bukaye so ka kufi na to mona ezaka o ki sa musulman. Bon, moi je suis là musulman depuis nazala musulman depuis to kota na 4 entreprises nzambe boye to ke da ba 10 ans yango yo 10 ans d'expérience. Non na habité nde ba koma liboma nde nini na 10 ans no pandi mabala batu na ndenge ba kisi basi pa to pokang ou lia bana batu. Bon, kopanza mabala ya batu. Au moins d'abord divorce eza mabete. Mobali muso ko mona ke vi mwasi oyo ele ke ko mabe. Ali en bezo ba kabwana. Na logique bo so ba kabwana na poto keba. Moi ça ko ke funda porto plainte donc ko mambo kabola ba bien. Mobali muso ko ka garder ba bien na e. Ozo mona. Est-ce quoi que non là, que non un sens spirituel. Que non a salibo c'est tout. Moi si muso ko tala ke mobali na wana ligue mingi mais azana basi belé. Naninaza na yenga moko sadi makasi a contacté biso na makasi nzambe totangi ba prière eza recommandé et puis voilà. Ok, merci beaucoup Maître Ibrahim. Je pense qu'il y a Ndeko Piko qui est dit à Talibiso, maréchal est surveillé à Talibiso, le président Rifé Malanda Talibiso, Glody Mandangi Machuda,
la Clint Chou qui s'est dans Talibiso et un peu partout dans le monde entier. Et la première phase de raison approchement pour nous sujet par rapport à la religion n'a bien importé ou petit mobile n'ambo na biso. Oui, oui, la religion peut importer côté si mobile n'amboka et voilà que notre pays vraiment mon frère Makambo Lobela Mingi pour ce temps ils ont des mamboka. Notre pays nous souffrons hein? Sans blague vraiment mais car au ça la micro baladeur chez les jeunes et vous allez comprendre que les jeunes souffrent. Donc tu vivras au défilé pendant tongo et le matin tu sors, tu viens payer les soirs. Dans le bisu na tongo, tu prends le pain. Tu commences à 50 unités, 800 francs. Donc tout ici c'est trop cher. Ceux qui vivent ils ont pas si même spiritualité et tout à fait. Parce que politique est un blanc de père dans la spiritualité. Mais nous devons profiter pour vous, nos clients belé, on va porter monnaie magique. Oui, mais tu dois profiter, mais tu dois parce que le pays ne marche pas comme ça. Il faut qu'on en parle. Tout bon baraté. Faut bien nous média bobolé qui bolobeli mboka. Le pays va très très mal et le pasteur au lieu de cesser makambo bandimi boyan l'église ba senga 3 fois 4 fois ma bonza. C'est pas bien. Beaucoup de ma bonza, oh, paie ça 1000 francs, paie ça 10 000. Maintenant, celui qui n'a pas les 10 000 là, il va rater le bénédiction en Zambie, la bénédiction de Dieu. Parce qu'il manque les 10 000. Le pasteur, c'est ça avec le Makambouana, nos frères. Le peuple Congo doit souffrir. Tout c'est basé dans la politique en Mboka et Tombama. Si c'est vrai que c'est notre président, Raïs Kabang et Joseph, monsieur le président, on doit admettre ça. Il faut qu'on dise mais ce que tout ça, tout le candidat politique qui a mal à tout ça là. Ce qui pèse à y être Atika. Qui pèse à y être comme on est là, il a travaillé presque 16 ans. Ce il n'a qu'à quitter le pouvoir et laisser Moutoumsou Saya à ça là. Les gens sont là, oh, Rwandais, Kotimboka, même partout. Nous avons des différentes races. Pourquoi? Potoye, Bana, tout Sungala. Toko kamba mais pas Rwandais, mais c'est pas un problème. Pour mes aranines, mbokande zala bien. Ozomona bande qu'on a diaspora, moi je vis ça. Un homme dans un métro. Azo Lela, a besoin de rentrer dans mon pays. Non, pourquoi? Parce que mindele bazo tungisa biso. En fait, le problème de notre pays, batu bazo comprendre on peut bien pénaliser. Si ozomona omoni lelo batnyos bazoloba Kabila alongwa pouvoir même sera longwe lelo celui qui va venir qu'est-ce qu'il va faire parce que nos pays ba vivaka na loi ya charte d'impérialisme nos présidents africains plusieurs bazal roi ba marionnettes bazo bouger bango ozomona bazo balancer bango sala bozong sabo zongmatsabo et le peuple le petit peuple tel que nous sommes tous comprendre en côté. Nous les jeunes nous souffrons. Il y a un diaspora, ils sont là pour notre cause. Voilà. Bien dit, mais de temps on développe une chose donc je pense que Balandio va retenir quelque chose alors un mot pour citer Totika. Oui, un mot pour citer au peuple dédié partout Boza, n'a pas si bien beauté. Vraiment, bandeko ba musulman, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Musulman nyon soto mutu nyon so mona makambo na lobia wa et déranger, il n'a qu'à m'appeler au lieu au côté dans commentaire à YouTube, tu commences à m'insulter. Moi je suis là quand tu m'insultes. Un musulman, tu m'insultes nabi oui alhamdulillah. Un chrétien, tu m'insultes nabi oui alhamdulillah. Il y a d'autres personnes ba benga appel to continuer bango débat. To solina bango boye ndeti ba père nanga ba Jean-Louis Témo, to solana fort ay azawana ba nini na pese ko ba bon séjour na kinawa to zokutane ka mingité ba 18h donc benganga au lieu ezalaka obanda ko finga obanda ko sala boye obanda ko loba pesa contact appel donc moi je suis là toko solo là contact nangai au bengi na plus 243 89 50 70 611 donc plus 243 89 50 70 611 au benganga Orozwanga na pesimbo te pa ya maître Issa Mange Dorsi Mobutu donc wana frère nanga tuzarane na bandenga kati donc merci beaucoup. Merci maître Ibrahim. Merci. Mon entier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, ça information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika